Sali na babone nyonso ya Adassa Temo TV, bo s'abonner, bo liker, bo partager émission na biso. En tout cas, lelo penza na zana kanda makasi boko limbisanga parce que nako déborder ba mo. Boye bisanga tangu bino bokendaka na ba chaîne wana. Bozo kenda kotiaka ba commentaire bazo fingaka ba abakuku. Ezo sala biso tellement pasi que awa eza 100% sila tolobelaka sur sila. Batu bazo ya kovanda te na ba live, batu bazo ya te, mais sika o bazo lobela mabe sila, babakuko bakosa na ke baza babakuku nde bazo kendo vanda. En tout cas, o nyonso aza vrai abakuku aya awa a signaler, aya awa a partager vidéo, a liker pe tika na commentaire kombo nini yo lingaka babenga sila. Eloko ezo pesa pasi makasi eza nini ke komona mutu moko en tout cas na otanga kombo na yo komona Demer azo sala émission na ye akotisi Falon Bitoto po babanda kolobela sila mabe bokolobela sila mabe en fonction de quoi que si la kaka ye moko mais azobobana na batu nyonso mais bino moko bomi tuna kate na mituna bino pourquoi si la alingi avanda ye moko bomi tuna te et en plus boza tellement mitema mabe boza poni na obenga bino mitema mabe si la awutika à peine si la zalaki malade azalaki na se à peine mutu kozonga na musala bino bokomo yana makambo contre si la boza na posa boboma mona batu to boza na posa bosaleni si la uti koyoka nzoto bie sikoyo kaka peine bino boye na ba émission na bino buzoba propos ya sila tolobaki déjà opération babakuku nyonso bo telema ba live nyonso bazotanga kombo ya sila bisalo na ya mabe bo banda ko signaler ba live bo vanda te franchement boza mitema mabe. Comment ça fait-il que bino bobanda oloba makambo boyebi te? Est-ce que boyebi le pourquoi guerre ya di nana na sila soko banda wapi? Di nana abenga sila ya ko tourner na chaîne na ye sila na nzela zoya me bango kuna na kati ndaku na bango bazela di nana Sarah Masiala Davina Poa Xil Peshanga babandaki ko tonga babandaki kolobela sila mabe. Mutazala kiana pembe na yoki nde baobenga ya sila ya mukolo azuya mukolo azana ni mobala botaka te azo lakisa nini yango tournage fallait ezala ba 15 heures mais ti siko ya azo ya te sila na nzela azo kende tournage ya dinana makambo wana ezolobama mutazala kiana sepela nango ta tindela sila ba audio nyonso abandaki ko graver masolo na bango siko boyebisanga tangu yo déjà comprendre que yo na muto esimbaka te na misu na yo eloko esala sila se retirer parce que dina nana Sarah Masiala bazala pas sila bayaka ko tourner pas sila mona bango bandeko na ye mais na sima na ye bosangani bo banda ko chola muninga yo Falon Bitoto kote la Xil Peshangat. Comment ça fait-il que yo oya na soko ye na TV oloba mabe kaka ya sila ata yo de mer bino mi balé ça Falon Bitoto na de mer bo pesa déjà position na bino comment est-ce que kosa la live otia sila na ba miniature no bandolo ba buzoba yo kanisi ko finga mutu vous allez m'excuser zaka fo ebise bembe na oto mama na e eza pe ba façon ozolobela mutu eza ko finga okendo kota Falon Bitoto na live na yo po na bo bandolobela makambo sila ye Falon alobaki ayebite so sila silikele po abandaki oteka bilamba na ye sila benga na telefone ya osomba ye alobaka osomba te yango sila silika seke sila azana tan wana te ako silikelo po na makambo buzoba azana tan nango te yo yebi combien de batu sila lati sakato akenda akosomba bilamba po pesa yo za nani parmi ba journaliste o kutu totanga kayote poza mutu te koloba liso makambo sila te to yebise bino to banda ko défendre sila loko ye azoloba te après ba mission nyonso bozolinga bo salisa sila bomoni ba retomber muta wuti malade ye kaka peine ko ya bobandi koloba sila na dina na baloba na kate a cause ya makambo wana nde dina na bengisa kai na film ale avant muninga koma bango babandi kotonga yango na baloba na kate
sila amona na yeke peshanga aza double face. Elisa ya ayaka alobaki peshanga aza double face alobango. C'est ça que sila a compris. Toloba na vérité. Omoni lelo penza OK on se dise la vérité. Ixil peshanga azalaki double face contre sila bisalo. Yango na sila mona ki na ye mutu tozana ye aza mina nga na considérer que le kwa ndeko na nga. Soka zana nga aza bien mais soka zana nga te azokenda kotonga ngai. A préféré asa nini atika na ye parce que batu misusu pe bandaki ko sepela na bango na relation ya sila na ixilité. Ba oya pa sila balobi ke sila ixila tongaki yo. Ba okende pa ixili kuna sila tongaki. Ba kende kuna sila tongaki yo. Babande ko sepela na relation na bango te. Mais ce que problème ango ezani tango amitié zo c'est même Bible zo ebisa biso loboko so zo memo na nzela mabe katango. Mais si la kata na ye po akoma pe na chaîne na ye ba responsabilité est mati. Comment ça fait-il que beaucoup ça la live bo banda ko finga bo banda ko lobela mutu moko mabe et pourtant que ye azana moya ko se défendre te bino boyaki awa bo ozaki kuna na fête ya jita na restaurant ya Belleville obandaki déjà ko la kabatu ki ko bengisa falon bitoto po aloba suko makamba ngaka lobezaka makambo asila azana makambo mususu te o ya ko kiko loba fo aloba ka makambo asila sila ko kangisa ebinemi to ko solliciter na sens ni ya zanani. Bafani nini asila o ya leki bango d'importance azate alors tozo pekisa bino botika kombo ya sila boyoka nana taki mutema mabe na bino ndenge ezali mutauti malade à peine ko uta malade bobandi déjà kolinga koluka guerre pe loko bino boyeba te bolobaka ba vérité na ba live na bino na ba mission bozo sala contre sila bolobaka vérité pona nini bozoyaka kokosa kwa kize mutu na makambo salite. Bolo baka vérité na makambu na bino. Siko tango bosalaka ba complot na bino. Okenda na restaurant Belleville. Obengisi faloni bitoti wana bifuntu wana. Aya bosala émission po na bofinga sila bolo bele mabe. Mais ça l'émission ya Belleville, ça l'émission ya Dinana, ça l'émission ya Ixil. Pourquoi on sait la kaka émission na kombo sila? Nous sommes décis. Ce qu'on a ba commentaire au finga ka bakouk. Abakouk nyonso esika nyonso yo ozali telema pona sila. Awa sila belaki biso tovandaki nieto bandaki koya koloba te po sila azalaki malade. Mais siko déjà sila yoki bien bokokoka ko déstabiliser te na kombo ya Yesu. Biloko nyonso bino bobando sala ebanda ko simba te po mwana bataza innocente. Soka lingi kovanda na bino teza parce que aboyi na yeba problème. Dina na sikotanga tonga kisila na sara masiala na ba o nyonso bazaki kuna po ani bino boyaki na TVT bo pekisa ete ko sala bongo te bongo eza mabe wana za ndeko na yo boyaki te tango Ixil na matanga mo bakutana kuna pesa sila pesa mbota boya po ani boloba te siko bokomi suske sila kenda matanga te boza lukuta ba matanga o ezali sila kendaka aokende matanga te na problème ni mama ba Sephora kufa sila kenda te. Ba matanga o nyonso sila za na temps akomona na soka za na tante aza obligé te foka kamona na po sepelisa bino. Sila za obligé te matanga o izo permettre ye azala soki aza na temps akoya ya ko compatir na ba o bakufi. Pona nini ba bakufeli? Pona nini bino bolingi kotia sila conflit na ba comédien? Mais boko kaka te parce que ba comédien bango moko ba yebi sila ba yebi comportement sila ba yebi comportement péchanga ba yebi comportement ya Belleville ba yebi pe y compris ya Dinana bino boloba ke biso tokutana na sila mais tozo mona ke eza Belleville mutatinda kabino aujourd'hui je suis en train d'assurer ça parce que na nini on a restaurant Belleville bozaki yo na jita na falon bitoto na yo de mer nde o lansaki wana ki okola ya kosala émission po bolobela makambo sila siko ndeni tokoloba te ke Belleville mutatinda kao ya kaka na kombo ya Belleville tanga ka kombo ya Belleville kuna na badina na kotanga kombo sila na ba bêtise na ote po muta wuti kaka siko na malade bolingi bolamusa so ba makambo ezanga tina bolingi bolamusa ba guerre moko o bokoka te bomona ngo ndeni ke sila zana ba fan ebele parce que tout le monde au monde tozala abona ko ya na TV na bandi ko ganga ba analyse na solo baloba mais ba fan bazala bazoba te ba ebi ke o azo sala analyse bien ba ebi ke o azo kosa
Yoko yana Falon Bitoto, est-ce que Falon Bitoto na TV akolobela sila malamu, olobela sila te. Olobela sila malamu te, y compris yo de mère. Déjà pe sa position na oya na TV pour lobela sila malamu. Oya te, oloba te, alors bo lobela makambo sila te. Botika ye déjà ayoki bien a continuer musala na ye soki bino bokozala na sila te biso pe to déjà to boya ki sila azala na bino to boyi sila na bino. Ozoloba pe ozosala pe ba inyo ozotiola ke sila na nani na bango nyonso misato basala filme ni. En tout cas bo s'abonner, bo like, bo partager, bo tika mala.